Israël Mutombo frappe encore. Israël Mutombo frappe encore. Sango Azaliko frappé lisusu. Voilà, yo mutokanisaka que Sango azana mino pona kuswate. Donc je t'informe que Sango aswaka. Bandeko, Balandi et chers internautes de partout, vous êtes en train de nous suivre en ce moment. Nous vous disons shalom. Nous vous disons bonjour, nous vous disons bonsoir. Selon l'heure à laquelle vous êtes en train de nous recevoir pendant ce moment, nous sommes toujours dans notre tranche où nous sommes en train de faire des analyses et nous avons sous la toile un problème qui est en train de couler l'encre et la salive. Et vous connaissez tous l'histoire de la TikTokeuse Marianne Toumba que nous vous avions présenté déjà dans l'émission précédente pour le problème de l'arrestation. Donc, ici, nous allons encore parler parce que tout ce qui est comme information, nous sommes là pour vous informer. Comme nous vous avions dit que vous informer, c'est notre cheval de bataille. C'est vraiment notre lutte. Voilà. Topesi merci epaya nzambe, topesi merci epaya batu nyonso oyo ba mesana déjà ko landa biso de partout où vous êtes. Ndeko Jacques topesi la famille Amani, topesi merci epai ya basali nyonso ya Nzambe, baumbu nyonso ya Nzambe, topesi bino bambote epai bozali. Merci à toi, Madame Francine Akindo Maniema, de là tu es en train de nous suivre. Merci à la machine de l'Éternel, merci aux flèches enflammées de l'Éternel, merci à la main puissante de l'Éternel, merci à la famille KCF, le docteur Serge, merci et bien de choses à toi. Pourquoi pas le pasteur Richard, à qui nous disons également bien des choses à toi. Merci, que le Seigneur vous bénisse. À toi, Papa Samuel Lukaou Luanzambi, que Dieu vous bénisse aussi également, que Dieu bénisse le pasteur Isaac, vous êtes aux États-Unis, que Dieu vous bénisse prophète Marc, que Dieu bénisse tous mes amis, tous ceux qui me connaissent, tous ceux qui sont chers, que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse mon frère Jacques, bien de choses à toi. Voilà, tozongeli lisusu lisolo oyo, parce que vraiment, ezali yakoinda, comme nous venons de vous dire, le sango frappe encore. Dans l'émission oyo taki koleka, toyebisaki ba internaute na biso que Marianne Toumba avait de problèmes d'abord avec le pasteur Wallace, après toye komona lisusu abandi lisusu problème avec Sango Israël Mutombo. Donc, après vous avoir déjà parlé sur le problème de la langue, que la langue c'est un petit membre, mais makambo oyo lolemo esalaka et komaka toujours au point ya kotumba même mboka mobimba. Luboni makambo ya internet kaka ndenge tolobaka bino bato bosalaka internet. Mundele asali mabete ko pesa biso instrument oyo, mais je pense que à mon humble avis ça doit être beaucoup plus un instrument oyo tokende kolakisa ba image ya bien, tokende ko pesa vraiment n'est-ce pas la culture kolakisa connaissance kopesa biloko mususu oyo bandeko bazana na kati ya ignorance bayebite. Je ne pense pas que c'est vraiment important ko utiliser ko salela les réseaux sociaux pona kolakisa mutakala, pona kolakisa qui impolitesse, pona kolakisa koma tozolata, pona kolakisa bandako ya minene, to pona kolakisa ba mituka ba bomengo tozana yango. Je pense que biloko nyonso wana du point de vue biblique, la Bible dit vanité de vanité, tout est vanité. Donc tant tozali ko salela les réseaux sociaux, to salela yango de manière propre, to salela yango vraiment pour n'est-ce pas ko communiquer et loko peut-être ya sika oyo bato bayebite au communiquer
yango. Peut-être ezali pona ko communiquer liloba na Nzambe, peut-être c'est pour donner un message dans ce temps de la fin, peut-être pona ko kebisa ebele ya bato. Donc je pense que c'est ça, tel doit être les mobiles pour lesquels nous nous servons de l'internet. Alors ici toye pona kotali sabino que Maria akendaki bongo ko s'adresser na ministre. Donc comprenez vraiment les niveaux par lesquels la TikTokeuse est partie, qu'on s'adressait na ministre lokola Constant Mutamba, un ministre Oyo Azali ko s'occuper na makambo ya justice, et en même temps vous savez que toute autorité mérite toujours l'honneur. Donc on ne s'adresse pas à une autorité dans les réseaux sociaux. On n'adresse pas un message à une autorité dans les réseaux sociaux. Donc, Okoluka, les voies et moyens pour rencontrer l'autorité compétente peut faire passer message nayo. Donc, la TikTokeuse Maria Ntumba akendaki bongo ko s'adresser na mwana mboka Constant Mutamba qui est le ministre de justice, akendaki ko lobela ye na ndenge ya réseaux sociaux. Et quant au ministre aussi Constant Mutamba, lorsqu'il a appris vraiment cela, il a frappé la main vraiment sur la table pour dire que mutu nyonso oyo akosala lisusu ce genre de pratique ya kokende ko s'adresser et pas ya ministre et pas ya autorité na ndenge ya réseaux sociaux. Donc mutu wana bakanga ye batia ye na kati ya prison. Yango nazali kotalisa cher internaute pendant ce moment que eyindeli vraiment mwana mwasi oyo, voyez, eyindeli vraiment. Donc réseaux sociaux ezalité esika ozana bambongo eza bambongo na yo, ozana ba moyen eza ba moyen na yo. Moyen esombaka mutu te, moyen esombaka respect te. Donc soki Nzambe asungi yo lelo eke opambwami, donc lipamboli na yo emema yo te na esika ya komanke ba mikolo respect. Donc nayebi te ta mosusu mwana mwasi oyo na makambo bandaki koloba alingaki ayeba soki vraiment sango azalaka na mino to azalaka na mino te. Donc na réseaux sociaux eza na mutu mosusu okoloba ako répondre te, mais kasi eza na ba mosusu oyo olobi vraiment à répondre yo pe tango réponse ekobanda sikoyo kozongela yo, je pense que ekoyinda ekozala lisusu facilité pour nako avaler yango. Alors nalingi d'abord tokende kolanda ba vidéo oyo ya liboso epai wapi Maria azali ko s'adresser na ministre pe tolanda pe réponse ya ministre Constant Mutamba à l'égard de Maria. Voilà, c'est parti. Son Excellence, Monsieur le ministre de la Justice, avec mes salutations les plus distinguées, j'ai cité Monsieur Constant Mutamba. Naye à travers vidéo ou pour nous avoir moyen il y a contacter pour nazui sango, ba invitation justice de la Congo, na Congo. C'est même à vérifier, tout le monde le sait qu'il y a Congo. Mais tant que une invitation, na sali effort yotina avocat nga akende pour représenter nga dans le but que ba repousser procès tant na kozonga na koya ko se représenter na kimi justice té parce que jusque là na consciente que na sali mutolo côté na un problème non mututé, mais à ma grande surprise avocat qui ko se représenter OPG monsieur capitaine Célé, un certain monsieur capitaine Célé azobo ya ko repousser procès, je sais pas sur base de quoi a repousser le procès. Nga naza na Kinshasa te, naza na Chine. J'ai fait même des démarches pour na carte à voyage na na zonga na ko ndima na invitation au bazo tindela nga na Congo. Na comprendre hier na zususu deuxième invitation na monde sur les réseaux sociaux vu qu'il y a mon nom il y a on ça l'effort ya tinda avocat na nga akende ko représenter nga. Na moni deuxième invitation où je ne suis pas au Congo, même au PJ. Je ne sais pas qui est derrière ça. Ayebi très bien que je ne suis pas au Congo. Je suis en Chine pour une raison de business.
un certain monsieur capitaine Sélé a boy pour repousser audience. Ngapi na na autre main au salate parce que na ozo maka Congo na ina Chine awa na yoko luka na ye pour na business nanga soki moyen na zu moyen ya ko kata voyage nanga pour na zonga na Kinshasa na okende ko. À ce jour, je mets en garde toute tiktokeuse, tout tiktoker qui se permet de venir demander l'audience sur les réseaux sociaux. J'ai un cabinet. Si vous voulez demander une audience, passez à mon cabinet. Je demande, je cite la personne de Madame Marianne Toumba. Si vous voulez une audience, passez à mon cabinet. Toute tiktokeuse qui osera encore venir sur les réseaux sociaux, prison. Et nous sommes encore de nouveau sur ce plateau pour vous montrer, chers internautes, Binoba Oyibozali Kolandabiso, en ce moment que l'olemo, vraiment, il faut qu'on tire attention na l'olemo. L'olemo est Kabola, Bato, l'olemo est Boma, l'olemo, ce qui osali kosale yango mabe, okoki komite quand même yomoko, ce que mutu. Ou kangaka vraiment mon côté oyebite kozala na ba reteni même par rapport ya ba makambo na yo moko okoki komite ka oui, il est vrai que Joseph avait un songe parce que c'est par ce songe là que devraient s'accomplir toutes les promesses de l'Éternel Dieu. Oui, mais yoza Joseph teke pour que makambo na yo obete la kayango mutu nyonso esika nyonso yo komaka oya yo ba problème olobaka ta soki batuni yo te. C'est comme quelqu'un qui a une démangeaison, c'est comme quelqu'un qui a vraiment des fièvres mutu aza na mukusa na nzoto na ye, hein? Mwasi alibala problème ya ndako na yo obetaka main libre, obetaka yango libanda. Donc tes problèmes à toi sont connus de tous. Ndenge mobali na yo apesaka yo mbongo muke, ndenge epai na yo osepelaka te pona boye, ndenge mobali azalaka na hémorroïde. Donc makambo nyonso oya yo ya ndako ebimaka kaka libanda. Tu ne sais pas que en faisant ça, c'est une façon de te vendre. Vous savez que quand l'homme est en train de parler, il est en train de vendre aussi son image. Il y a plusieurs manières de vendre l'image. Donc on peut vendre l'image par le langage. Ce que tu es en train de dire peut directement nous donner l'idée de qui tu es. Ce que tu es en train de faire peut nous donner l'idée de qui tu es et ce que tu es en train de faire passer comme comportement peut déjà nous amener à identifier quel arbre tu es, parce qu'on reconnaît chaque arbre par ses fruits. Donc, yo motozali kolandangai pendant ce moment, kebaka na eloko oyo babengi lolemo, kebaka vraiment na biloba loba, kozala te mutu ya démangeaison, kozala te mutu oyo soki alobi te, il n'est pas en bonne forme. Donc, il y a des endroits où il faut savoir se taire, il faut savoir se taire. Parfois, il faut accepter de perdre ses droits. Donc, tu es dans ton droit, mais tu acceptes kaka moi tolérance pe ezala. Parce que ce qui mutupe au komi kozanga tolérance, je pense que donc kibomoto vraiment elongwe yo. Donc, moi tolérance ezala kapé, et je pense que ça va vraiment nous avancer dans la vie. Donc, bande kobalandi e indeli vraiment Marianne Toumba et pas iwapi abandaki ko kanisa kozwa soutien yango wana pe moto epeli bokoto pe l'état zo serré sango azo continuer ko frapper na yebite e kosukela wapi mwana mwasi oyo ngai na ye kaka lokola nkolo Yesu aloba que celui qui a des oreilles entendre. Voilà. Donc yo muto olandi makambo oyo, yo muto olandi moi toli oyo il y a quelques minutes et kende côté ayo epesa yo mayele o comprendre mbalasima ya kozala na ba retenir o se retenir devant les problèmes
au se retenir devant les attaques, attaque nyonso ezali kaka ya ko répondre te. Parfois, ce que vandi kimia, je pense que ekosunga yo makasi. Ce que vandi kimia, je pense que ekokende ko déboussoler ba adversaire na yo. Alors tika ete nzambe apambola mutu moko oyo azali kolanda ngai. Soki émission oyo ezali vraiment malamu pona yo, like, s'abonner, partager na moninga pour que azalate en retard ya makambo oyo EHP Media azali ko véhiculer pendant ce moment. Donc EHP Media a elibino tranche na bino solola avec Papa Bénisson, tranche oyo eko sala bino makambo ya bien makasi, ba surprise ya makasi ezali. Donc chaque fois que tu es en train de voir l'information, connecte-toi, branche-toi, tikana makambozo sala landa, parce que le vieillard est en train de parler. Soyez scotchés et ne zappez pas.